Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sangoya Paris partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili tolongola e. Edino image Panza Sangoya RDC, Panza Sangoya Congo Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sangoya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata muto tenga makokamwa. Edino image Panza Sangoya Congo. Talaka. Souanga bien. Edino image. Panza Sangoya Congo Edino image. Sangoya Congo e panzana pa wapi? Toana TV moko Panza Sangoya Congo Edino image. Kitindindi chakudidi so taite ba chikai Ozwangai Ozwaye est-ce que Zaraka Patrick Malwavengi Global Express Nakutu bana ya Afrique esika ya si bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express Angola Brazza Kinshasa bozana problème ozana besoin tina biloko Global Express izali agence ya si o bakutia biloko pe uzia ngo na assurance nyonso Bakifuna nyonso na lokeno na Angola. wapi Global Express no batu bozana na Kisasa so batilio biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusuzano numéro 9 na Kasavu Bana King, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Babi agence ezaka moko. Maman Global PM Express. Patrick Malofé. À Air Bouvertine, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Voilà, vous avez la photo. On dit que tu as dit qu'on est en Afrique. Mais on a tout là. Global PM Express, ils ont fait ils ont essayé de couper le matin. Ils ont fait la Satorus. Quand il y a la Satorus, au côté Satorus, au tout numéro 25, Green Léon, Bandikou. Wana okumana Global PM Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso et en France, pour la reçu la dévolution basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la police, nous avons fait dans conteneur, le fret maritime, dans le fret aérien et tout dans l'avion. Le team dans la petit colis, dans la Express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai pour un décès, vous hésitez tout le monde à mis au fouti à la photo, au salle marano sur ma kin, la dengue et à biso la photo, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les kaki nakin, selon vous nayo. Bandikou, Global PM Express, ils ont une agence ici, on va vous faire du logo, mais aussi en assurance nyonso. Pour la biso awa, ils ont rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez un logo, c'est on a quelque chose de logo. Global Express,
esika natikala ndako ya mawa ntango nyonso koyoka kaka basango motema ekoma kokende kobebisa bongo nzoto ekoma kokondo sepo na ye Adeli mama nalulaki yo engai moko okangisa foto yo na mere nanga osolola deja yo na kula mango makanisi ekoma nanga nzoto ya lifelo baidolo zikutu nga na bangaka lisusu te mama ayoyo mwa mombele ayo mwana bateke ayo mwana mombele ayo mwana bateke tikala na ndako ya kaka inala tongo ya promenade inala après-midi ya promenade réclamation omona wapi prince akelela Hitler alenyaka na epoke na ye onasisa tonda na ndenge na ye okonga liema sololaka na stale roi makoko yena de grasa Kinshasa Braza ezali mboka moko kaka ebale kabola biso baka ya sefa mbota toede baka ya kinyo mbota mingioko baka ya sefa mbota toede baka ya kinyo mbota mingioko mobali aluli yo sekakaka yebisa ye asomela yo le ciel sima oloba ozalaka mabe Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, mutu nyonso aza na télévision na TNT, décodé à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon dimenanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo apese la siko. Salut,
c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodai, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Vous êtes toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Vous êtes dans YouTube Live de Boss Brother, mais tu côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle.